JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. JDK mopa TV chaîne ya solo chaîne ya vérité. John Diamonique Azaliwana JDK mopa TV chaîne na bino ba information pe ba vérité. Na ye lelo kolobela likambuna dépravation de mœurs. Dépravation de mœurs et koti na communauté makasi. Ezosenga tolobela. Naza komitu na basage ya communauté à travers le monde. Na bamboka tovandi baza wapi. Bandeko balandi nazwi lelo likanisi tomeka kusolola likambu na dépravation de mœurs. Je pense que ce qui totali bien la communauté oyo batu mingi ba yebi pe signification na yango te. Yango auto vivre lelo. Mabe ekoti makasi na communauté. Mabe bakisami et se multiplier makasi na kati ya communauté et mingi bandeko na biso ya basi. Toko bakisa pe bandeko mibali mabe pe ezali makasi. Tozo mona mingi baza ba deux fois baza ko bina baza ko lata ba bilamba moko boye tozo comprendre sous te mais ozo mona ke batu wana bazali toujours suivi bazali toujours applaudi baza ko encourager bango na batu mususu o mitupe zo sala te. Tozo mona ba mama na biso ndenge lelo ba komi na kati ba réseaux sociaux mabe ye makasi soki mafinga te barando soki barando te mutakala ko publier mitakala ya batu na kati ya communauté et komi lokola ba oteka lipa ya mwamba na Congo. Yango ngai soda ya poto na vili kanisi ke to vanda to meka nanu kosolola likambo yo to meka kozongisa nanu ba mitu ya batu na nzela. Po même ba nyama ba vivaka na organisation. Même banyama bazali organisé et structuré. Même banyama basara pe ba réunion. Bongo eloko ni ekozanga biso batu to kwa kozwa temps. Bakulutu bayaya. Bamboka to vandi to mekana nu kotelemela comportement oyo, to mekana kotelemela dépravation de mœurs, to mekana kotelemela bizaleli oyo, to mekako kata hémorragie oyo makile zo sopana ebele. Na TikTok congolais to ba réseaux sociaux ba congolais to beta pena to lobela Congo Kinshasa. To yebi ke toza la Congo Brazzaville, to apena Congo Luanda, mais to beta en tant que bato mangala. Mabe koti makasi ya makasi. Ba mama baza ko finga na niveau moko nanu na monate. Ba mama ba komi eloko moke kaka il faut abimisa mutakala ya mutu. Ba mama ba komi koya na ba réseaux sociaux kobina mais kobina yango na ntango ya kala ezaki mwa malamu omona ki mama zobina avec ensemble, il y a la femme africaine, la vraie femme zaïroise. Mais, depuis quand on longwe Zaïre,
tolati étiquette ya Congolais, ya Congo, République démocratique du Congo, mabe ekoti na niveau moko nanunga na monate banda na botama. Ngai nanu na mona oyo leka na communauté oyote, et surtout ce qui est encore plus grave, batu bavandi na bango baza ko encourager toujours le mal. Au mona mama mo azo finga penza donc azo finga kaka bali ya mama, balika ya tata, azo finga kaka nzoto ya mwasi, azo finga bana ya baninga, azo finga mibali ya baninga, azo finga basi ya baninga. Mais batu bazali wana o bazako encourager ye. Communauté ya batu ya maboma, communauté ya batu ya mitu ezo sala susuté. Bande ko ngai il faut to lobela, to luka, to éteindre Bolimbisa ngai o kaka ba arnaqueur, bokeba en plus na profiter, bokeba na ba arnaqueur, ba escroc. Il y a b'appel au bozo jouaka ba 09, ba 04, ba 03, ba 02, ba 05, b'appel oyo yebi mutuna makolote bande konangai ko yambate na profiter na yebisa na bande konangai soki ozabi yamba ya b'appel oko kamwa na compte bancaire na yo babendi yo mbongo. Ndeko mobate ko benda ye 137 €. Car pour yamba qui appelle, à ça à 2-3 minutes, tant à comprendre à Kati, à na compte na yo 137 € et kei. À tout na banque ba ebisiye, au soleil na numéro moko boye. Aye utala boye comprendre que numéro et benga qui est, yangone mtebendi 137 €. Faites très attention. Faites très attention. Bandeko tozongi na sujet na biso ya dépravation de mœurs. Bandeko mabe koti makasi. Communauté oyo et comme la communauté ya bato maboma. Peuple azo kipe na ye lisusu te oyo zo leka na kati ya mboka na ye. Na mboka na ye mabe ezali. Bato bazo kufa na l'est ya mboka guerre ezali. Bomoni que lelo oyo, voire même indele, balisu kondimate que na Congo guerre ezali, tout simplement parce que ba oyo biso to sala na diaspora, oto sala na étranger, bazo comprendre que to vivre très bien. D'autant plus que to yambi ba réfugié oyo ya ba latino Amérique du Sud oyo ba na Congo, et pourtant na Congo soi-disant que nous en a guerre. Et pourtant, na Congo, soit disant que Mboka, batwa okima, système, Nzala, batwa okima, système ya Mboka, batwa okima, Kobanga, Bakangayo, Kobanga, Koloba, Makamotali politique, Kobanga, Babiloko, ya mike, ka ndenge zalaka, moyen, to sala yango, ezati, batwa okima Mboka, bakomi koyana mona, Mboka bapaya. Kasi na Mboka bapaya, otozoya, Pende kobebisa. To memi comportement oyo to ute na Congo. Ya bizalelu ya mabe. Ya mafinga, ya non-respect, pas d'éducation, mingi bakenda ba classe T pendant 18 ans, bekol nyuso bana bandesko kende ba classe T. Siko batwa nyuso o bakenda classe T pendant 18 ans. Bazui occasion ya koleka nzela ya kata bayo bima na poto. Batwa nyuso o baye na esprit que baya ko concurrencer na bato basi ba umel na poto. Mais muto sa umel na poto azan expérience ya koleka yo, ya lokola muto botami avant yo, azan expérience amonaki mokili avant yo, amonaki moi avant yo. Toza lisusu na respect moko te. Makambo zo likaka na kati ya communauté congolaise. Et je précise bien Congo Kinshasa. Batu ba komi ba impoli na niveau ya kosakana te, batu baza ko manquer ba yaya, batu baza ko manquer batu respect. Bandeko ya basi
mingi o baleki nzela ya mai bakataki bayaki kobima awa na poto baye na impolitesse moko na kindumba ya niveau ya kosakana te. Mama kovanda boye so foli kaka telefone na yo okuta mama mukolo avandi apandi makolo azola kisa nyonso mabele nyonso libanda aji ba tatouage abakisi aji ba ano oyo ya lolemo atie azolo bazola kisa ozo sentir que bakabelo mutakomi lokola mutaliboma. Bande konangai, il faut to lobela, il faut to telemela. Lelo na yoko pensa ba combattant raison. Et d'ailleurs on peut nazara pe na raison, ya ko pesa bonka raison depuis nga mo pe na makamwa na zalaka. Malgré na yaki na présence à 100% te na kati ya ba combattant, mais nazalaki moi ko appuyer idéologie wana nenge bakangaki ba concert. Concert ya batu eza nango na problème te. Concert ya batu eza na problème te. Eka lokola église. Église ali ndako na nzambe. Eza na problème te. Eka lokola Congo na biso. Congo eza na problème te. Congo ya Congo nde tulaki l'époque les Zaïre. Eza na problème te. Mais bato baza na kati nde bazo boma. Bato bazo boma. Congo ya Congo ezali bato baosa na kati. Bakonzi na peuple yimoko. Yalo ko l'église, bato bazo bebisa image ya église yali bato bazo ressemble na kati. Mais église yana kombo yana problème te. Yande mo na concert. Combien de concert ya problème te? Ah on a poto ba games ba beta ba concert. Ba mboka ebele beta na ba concert. Mais biso ba congolais tozo ba ka ko respecter makambu te. Biso donc ya biso nyonso tozo mélanger na ndenge ya mabe. Ya ngo moni que ba combattant ba zwaka likanisi ya okanga ba concert et depuis ba kanga ba concert to mona ki changement penza total. Bana batiki kotambo na ba poussette, bana bakomi bazongi bana classe, ba moke ne ba classe kotanga ba komozo ba diplôme, bana bakomi ko sa na ba administration, bana bakomi ko sala na ba bureau, bana bakomi ba cadre, bana bakomi ki bazongi conscience. Et qui n'y écoute na poto. Mais les gars ba fongoli ba porte ba concert, bouzoba et s'est multiplié fois 1000. Bande konangai ezali so mona mawana soni soko fongoli kaka réseaux sociaux ba congolais okuta na yo eloko ya conseil kuna ezate. Ba mama nyonso oyo balingi mabala te ba bengana mibali bango nyonso bakota na ba TikTok. Bango nyonso bakoma ba journaliste. Bango nyonso bakoma ba chroniqueuse. Likolo na ngo te ko bakisa bakizengi ya ba papa oyo ba gigolo o baza ko bokola bango pe ba yesu na buzoma na bango ba ko bakisa. So koti kaka okuta kaka ba mama baza ko lakisa mitakala, baza ko lakisa banzoto na bango, bazola kisa ba popo na bango, bazola kisa ba quiz na bango, bazola kisa biso ba masoko na bango. Bande konanga na ina question moko na ba congolais, surtout na ba mama. Si manabino esala nini, batia nini na kati. Comment mwasi oyo aza na cerveau, mwasi ya mayele, akoki kopensaka na ndenge ya masoko. Cerveau na yo bazui cerveau na yo balongoli batie cerveau na yo na masoko. Po mutu oyo nzemba sala surtout ndeko mwasi azoya na réseaux sociaux na intention kaka que ala kisabiso sima na ye. Bo sima ngo siko tonsa na ngo nini toke na ngo wapi. Est-ce que possible mona place bazo bala mwasi ka pona sima na ye. Bandi kona boye bisanga ye bozo pisanga réponse pour ça ba commentaire s'il vous plaît. Place nini na mboka nini bomona ba ke ko bala mwasi ka pona sima na ye etonda. Et puis il faut dire les choses comme elles sont. Bandi comme ça basi mingi basima to mona eza ko bakisa. Bozo tromper mibali ya omba mabali zo vanda te. Ndeko moko boye pena donc ya lula neka masoko, ba mibali ya bazoba wana balula masoko. Atali boya muni na nzela habite ofuna bala ekaka.
oyo il faut na bala ye kaka. Mazwe bateke eza babuchu, azwe bateke batia na bango kotia, babakisa ko bakisa. Moi ça na ye planche, azana ye plate. Mais abakisi ko bakisa oyo ko bakisa wana yo moniye oke ko pesela mbongo mbango. D'ailleurs pe kutu ba wana kutu ba pesela bango su mbongo te po ba komana bango yaka to vanda. Basi yaka to vanda. Po basi mingi na poto awa ba pesela bango su mbongo te po pesela mbongo ndeni. Muta pasaka tana yenu sur TikTok, o pesela mbongo ndeni. Ya zoluka mbongo, yo pesela su mbongo ndeni nini. Donc bande ko ngai, bande ko basi bolongola na cerveau, bolongola na esprit que moi sinde masoko. Lelo mibali ya lelo na 21e siècle ba comprendre lelo siko que moi si surtout la femme congolaise, la femme zaïroise à l'époque, lelo femme congolaise, il faut azala na bagage. Ya bozo mona basi mingi ya mabe, o bino bobenga basi ya mabe, bazobala. Bazobala pona nini? Bomi tuni question te. Bino basi o bozo mi kumisa basi kitoko ngana canon, ngana li moi si soki ya kitoko, moi si nzambe, ba kombo tubo pesa, mais mabala ezate. Mabala ezate. Mabala ezate et puis rozalakate parce que la manière dont Obozako se comporter bozo kanisa que moi si eza kabelo, moi si eza ba maquillage, ba make-up, moi si eza masoko, moi si eza mabele. Bon que mi pesa ba tonga ba ni tout et ça n'apporte rien. Mobali ya lelo azo boule moi s'il faut servir ça là ka. Azo boule moi s'il faut ba partager ba tâche, ay ba ko boule moi s'il faut azala femme de la maison et femme qui travaille, une femme courageuse. Logique, il y a liba là maintenant, na poto partout. D'ailleurs, ils ont dit que beaucoup s'accorder, qu'on s'accompagner, qu'on s'entraider, qu'on s'aligner. Malheureusement, la communauté oyo batu mingi batanga ba classe T, surtout basi mingi batanga ba classe T, et mibali ba yero bakisa likolo na ngope batanga ba classe T, bazali ba yeba kutani, ya onto omona lelo. Mabe na mabe. Mabe koti makasi na kati ya communauté, bandeko na ngai ba kulutu, bokechuwa yambo naza ko lancer message oyo, bokomisela ngai pa ya bokechuwa yambo. Bokechuwa yambo leader na biso oyo a telemelaka makambo oyo ayebaka ke mabe oyo ekobebisa communauté. Yango to bande ko linga to protéger moi image ya mboka na biso. Mais malheureusement la plupart ba na kati ya mboka oyo na communauté oyo mitu esala asute bato maboma auto benga pena donc bato se comporter le quoi ba niama. Bato se comporter le quoi ba niama. Bande ko ngai soki na teli bino awa bokomona bino moko babilo ko to mona mabe na mabe kaka mabe na mabe bozela babilo mususu moyo pe ko tsango pende zate po ya soni mutu banda inika kufinga lia mama na yo likaya tata na yo libongo ya masua likaya monsieur wana kombo na ye monsieur lika boy kofinga bana baninga mwana yo zalaka baba mwana yo zalaka ayoka kate mwana yo tomona kaya zo baluka liboso ya kamera mwana yo kwa kizengi bana yo baza boye bana yo bolole mobali na yo lataki kaleso moko boye ya mukie toza kofinga kaka toza na biso kaka tofinga na biso kaka. Alors yango moninga yi na ye ko sala video oyo moyena tshaba image ya tipo image oyo zakaka lia mama na yo lingo likinga na nini na lekyo na nyonso nana za na ba entreprise na poto nana za boye nana leki bino nyonso. Est-ce que monsieur mona patron awa na poto patron ya mundele afinga ba na réseaux sociaux? Est-ce que monsieur mona na tunika question patron awa ezala moi si ya mubali na poto
afinga bat na ba réseaux sociaux parce que ba sali moi commentaire mo na live na yeto na magasin na yeke ba magasin na yeto teka ba biloko ya bien te o telemi oye o tie caméra o bandi ko finga batu liya mama na yo muto lobaki komaki lika ya tata na yo bana obaki ndeko kufa bana obaki zengi bana yo boye ezalaka te to mo no ko pa ba congolais ndeko mwasi benda na ba réseaux sociaux benda boye asala live na ye boye alingi kaka bakumisa ye kaka so mutu moko lobi kaka bonjour maman nini boni maman kitoko merci so lobi kaka ke mais maman zala pe na moi élégance les maman na yo ya tata na yo za nani yo likana nani ngana za boss na za patron na magasin munene na côté ya Tour Eiffel na yoka kinde ko mwasi na magasin munene na côté ya Tour Eiffel na nazali entrepreneuse ngai soki na sali musala nga bien na Macron ko invité ngai na Brigitte Macron ba ko invité nga na palais de l'Élysée donc ne ko lia na bango mais mfuati okelia na bango ndenge nini yo mutu bando bandene ko finga ka bat na réseaux sociaux yo mutu ko na live na ngai lia mama na yo na leki yo na bala mundele na bana ba métis. Mais je ne comprends plus rien, ce peuple. Je ne comprends plus rien, ce peuple. Batu ba komi, batu lokwa ba niyama, ba raisonnement ba niyama. Yosu mona patron ou patronne a finir batu na ba réseaux sociaux, ba maman na bino, ba tata na bino, bana na bino, ba ndeko na bino. Bosi o mona yango. Izaka na mentalité ba congolais. C'est-à-dire, azoye ba na ye importance ya kozala patron te. Azoye ba na ye tina te ke ye asali eloko moko boye oyo il faut se faire respecter, il faut se donner de la valeur. Et puis ça ko oser koloba ke ngai na za boye na za entrepreneuse. Macron ko inviter ngai na palais de l'Élysée, na Brigitte Macron to lien na bango ensemble. Yo ke lien na bango yo mutu esala te, yo mutu liboma. Ngana bala mundele, ngana zakana bala mundele, mundele osuko bo muno osuko ezaka nini? De ba bala ba congolaise, ba bala ba camerounaise, ba ivoirienne, ba bala ba américaine, ba bala ba touté. Car yo bala mundele. Ba complexé, ba tumitizo salate, ba tamaboma, azui, o ngana zakana boutique nanga côté Tour Eiffel. Juste comme mundele zako s'inventer que ngana zakana boutique côté Tour Eiffel, ngana boutique côté Champs-Élysées, ngana boutique boye, ezaka ba congolais. Communauté ya batama boma, communauté ya mituzo sala société. Ya onga yepi na kotelem na likambo yo, to mekana nuko na lancer message vraiment beaucoup msilanga pa bokechu. Wayambo na belelio 3 fois. Wayambo. Bokechu. Meka, s'il vous plaît, to mekana nuko sola likambo yo, ba yaya ba kondi, ba kolo partout bozali, bo mekana kotelem la makambo yo. Toko akoboma kokata hémorragie oyo mabe koti mingi na communauté. Respect za lisusu te, c'est-à-dire que elenge ovanda ba congolais za lisusu te, c'est-à-dire que nazoko mituna comment était oyo batu ba kozala ndenge nini na ba terrain. Yana lobaki que idée malamu na pesa ki bokechu wayambo soki okoyi ko panza sango bandeko na ngai oyo bosalaka ba réseaux sociaux Noko Yaba dans les Terminators, des Chaudenard TV, José Young, l'homme simple na New-Zealand, mon ami personnel, Fiston Pelen de Tata Sedek, Radio Locolé, Mama Raïssa Pinda Baraïssa, Mama Mokonzi, en tout cas, Bosé Belé, Mama Bi Ngonga officiel, Mama Nabiso na Royaume du Maroc, Sera Nabisa Yolo, Lambinga Store, Boza et Belé Oyo, bo salaka bolobelaka makambo ya mboka en tout cas botelem la sujet oyo bandeko na biso oyo nyonso bazo sala ba bêtise cet été tango moye ko banda na ba terrain il faut ko benga na bango il faut ko lakisa bango que maintenant biso ba congolais tozui conscience que mabele ki mingi il faut ko benga na bango ko somba ba sachet ba fufu bokatelanga parti oyo botchana ba réseaux sociaux ko somba ba sachet ya ba fufu ya ba semoule bandeko na nyonso ba band wana nyonso ya ba Neneya, ba Chantal Bola, ba Grace Mbizi, ba Manuela Kitoko, ba Karine Mokonzi, ba oyo soki Pandora, ba oyo soki
basarato là combo ils aiment belé bato nous surtout au bazo baby sa image ya ba congolais na poto il faut to télémé la bango na ba terrain na ba matanga na ba anniversaire na ba fête na ba soirée na biso na ba salon na ba nganda ba yakate bande ko nga bo mona changement ko kota changement et kokota, c'est-à-dire que ceux qui va yeka kaboji ba fufu bondi ko benga na bango bomoni ndenge ba benga na ki mbalo sombo na matanga ya mama na ye il faut osala ba congolais wana bandi ko na ndenge wana ba on nyuso bazwa na ba image ba deux fois il faut ko benga na bango na communauté. Je sais que c'est leur droit, c'est leur vie, mais na kata communauté bazwa le soka buzoba respect et sa société nga leo na koma yoka soni na koma lo bana préférer na lo bana que na zaïrois na zaïrois parce que sur le biga congolais babia vous les congolais vous êtes des impolis vous manquez de l'éducation, vous raisonnez comme des animaux. Là vous moni na Brazzaville bazo fin na biso bazo manquer biso respect pour na nini à cause ya bateau news na tanga ba kombo wana à cause ya ba comportement na biso na ba réseaux sociaux à cause na ba makambuto ça na ba TikTok. Prenez conscience, il faut qu'on hémorragie oyo. Il faut boire que la va foufou. Tant on peut foufou boyer, à sentir que oui, communauté penza et délaissenga, communauté penza et régninga, communauté penza et boyinga. Bah comment au kima et na banzi ba diminuer moi ba bêtise. Ba lili soki Lil Wayne oya lobrane kara libo ya mama na yo de yo ngana za vrai ndumba ngana yebiko si na yebiko si na yebiko sibi na yebiko sibili kweke soki sibili kweke ba kombo moko do bozo bibisa. Donc c'est dire que na yebite bandi konanga il faut faire quelque chose pour nous sauver communauté oyo, pour sauver l'image de notre communauté, de notre pays en général. Vous me regardez nous qu'on tant ya kovanda parce que ba maman mingi auto mona o bazolo ba bêtise, ce sont des femmes seules. Parce que moi je suis marié azana mobali, moi je suis na vie moko boye stable. Ya moni bande ko na basi, il faut vraiment mettre la pression. Il faut mettre la pression parce que batouana mitu na bango ça la société et on n'en peut plus. Basi moko donc illettré na illettré, idiote na idiote, les abrutis des abrutis, il faut dire les choses comme elles sont. Toza na temps ya ko perdre te, il faut les chasser na communauté. Mabeye makasi bandeko na to sala be mission ebele oyo ya kolobela makambo e mabeye makasi ko finga na eleki ba bêtise eleki, na niveau moko pas possible. Conscience, ça fait très mal de voir que nos enfants, na ba maman moko mité salaraté. Bana mingi bo mona aba ko na ba maman mingi na banda ko mité salaraté parce que ba benga na ba papa. Papa za important na ndako. Papa za important na ndako parce que zali chef de famille. Nous sommes bengani papa pour ozwa monopole ya ndako, monopole ya bana. Ozo koka pe mambu ya bana te puisque yo moko ndinga français ngo koka te bana kan balobelaka yo ko finira bana ndako mona so lobika boye yo kam no na yo moninga na bota maka awa et pas na biso kona banga papa banga ba mama banga Nicole mais yo moko awa ba bêtise na ba bêtise ozo bana mwana yo ke kuna na mboka butaki banga Nicole banga ba mais non tout ça na Europe. Ah oui, c'est un peu intégration, éducation à malamu, et puis surtout que toye bandeni ya kotambola na bana biso awa parce que ba benyu surtout au sala bande ko ngai bon mata bokita boko futa ba mabenyu so bo la kisaka ba bitaka na ba réseaux sociaux ko publier ka batu ba na bosana ki ndoki onani Anna Armstrong o Melissa mibali ba makila bandoki ya ndenge wana. Tala mutukola Anna Armstrong aji penda eloka bana mibali elumbeli ya bana mibali penda ya plastique oya munene tala mula yao akotisi na tondolo okindokite aza kolamba biloko ya kolia akotia ba produit azonza masanga
aoke na cimetière likolo ya tombe ya mwana ye atie azolia na mwana ye so disant azolia na mwana ye aochiko boma libala ya batu ya mwana batamuke o azali na leader de news na ba leader de news bakatakata banzela mai oye ça na moi maîtrise boke landaka ba batamabomo lokola ba ana muto esalaka te muto bakisi bofingaki andit bofingaki andi awa bofingi andi bokritike andi aza boye liboma andi boye. Maintenant vous êtes obligé, vous êtes dans l'obligation ya kosenga andi pardon. Andi grâce à andi le to yebi bande ko basi belene bazo se comporter awa bato bakisi tuti ko yoka oli solo ya Londres. Lisolo ya Londres. Ya maman Nicole na maman Bibiche. Boyebi, lisolo ya Londres, ya maman Nicole na maman Bibiche, Nicolo ba betana, ba benda na singa pona mamwika ya bakisi. Communauté comme na ba bakisi na bakisi. Ba réseaux sociaux ba kisi na bakisi. Anam Strong aza ko teke bino ba perruque oyo atia ngona sema kolonaye atia ngwa balusi na sema kolonaye azui ba mai uta ba mai bibembe a sokoli nango bani tutu azu teke la bino ba c'est bino vérité ote boza contre ye bolinga ite wa jaloux pour tambola na jeep. Le peuple mo peut être batama boma ba kizengi ba doit raisonner ko ba niama. Parce que c'est une vérité que mouton n'a pas la bilo ba kisi et le ko na moutate que la café na restaurant na ye ya ba congolais a boire so ina kati yo yeba ba kisi na mwizo senga ke so c'est le café yo za ki diba a ju so ina ya bogi na kati a ju mo eloko bogi na kati aya peso café au meli donc moi mo boye avant-hier azoloba na keno lien na nganda soki na lien na restaurant mo boye ya ba congolais kuna bina donc poisson mbisi wana na lia ngote mais est-ce que yebi ke soki mbisi wana ba chango maya bibembe est-ce que yebi soki mbisi wana comment pour que lien na ba restaurant oyo et loko zolia olobi ke en tout cas awa penda il na ozonga ata 10 000 fona ya kolia ka awa parce que basi ba bende esprit na yo bande ko bolimbisa ngai na dimai mo muke na sujet mais en tout cas na zozonga kaka nyonso ensemble to tika nyonso sika moko bokeba kolia na ba restaurant oyo bozomona ke clair ezate en tout cas keba suspect pour biloko ba congolais mingi comme ya ba kisi mingi comme ya ba kisi ba restaurant boyo ke no liara parce que comment se fait-il que restaurant mobimba ezwa yo et kimisa ondako comment se fait-il on se pose la question que restaurant ou kimisa mi bale belé ndako parce qu'il y a quelque chose. Donc, prenez conscience. Kolia ntabé n'a un problème, te. Kolia kamundele, kolia makoso, ngulu oyo lingi, eza n'a un problème, te. Mais, ekimission ndaku. Tanenge leader de news akimi ndaku, pona Anna Armstrong. Est-ce que Anna Armstrong, elo ni oya malonga azanango. Elo tobengi beauté. Est-ce que vna beauté pendeza? Atabino moko. Olo bana vérité. Atanga ntake, mwana mbali penda bouye, mwana mbali, soda poto. Na leki Armstrong na kitoko. Yo bi la kosi na leki Armstrong kitoko bota nanunga soda ya poto sans filtre na leki Armstrong na kitoko na kizengyo ya mwana ya mukio yo mwana 15 ans oyo azola kisa mukolo mitaka na ba réseaux sociaux azola ba ke mutaka na ngai pesinga ba abonné mutaka na ngai yebisinga na yeba na mukili mba grâce à mutaka na ngai ta niveau auto ko na auto komina yango tala niveau to komina na kata communauté et vous tika batama bo mandengwa batandengo na mitio sala te ba continuer na bango sala bêtise ba lo bana bango bovandi o te tel na ngo bisote eza vie na bango te eza vie ya communauté zobeba image ya communauté zobeba voilà bandeko na ngai vraiment to tele na likambo yo ya dépravation de mœurs na betaki c'était dans le baki en tout cas il faut faire très attention na makambo yo mama Betty oyo ya 9-3 na Saint-Denis to tele na makambo yo adorable adoré Kabeya vraiment tout le makambo yo maman nangai mère double oyo ya capitaine mon vieux Souza en tout cas tout le la makambo yo la plume d'or mère Fifi oyo ya Londres ba bisou et belé et na kobosa na te
riche multiservice. Oh, ya papa na biso Richard Zola na kati ya Londres na Angleterre, le British. Oh, ya besoin de travaux. En tout cas, benga Soleil Poto na kopesa ba coordonnées. Il y a riche multiservice. Il y a papa na biso Richard Zola na Angleterre. En tout cas, bandeko na ngai vraiment bola muka et surtout vraiment faire très attention. Ceux qui ont besoin de somba biloko ya mboka ya kulia, banini tout benga Soleil Poto na kopesa numéro na Arpajon et pas ya Maman Nabiso Nina boutique exotique oyo azana département ya Essonne na Île-de-France na ville ya Arpajon. Ngosomba ba biloko kulia ba mbika ba kamundele ba safu ba kwanga oyo nyonso yo lingi makambo ya Congo gu ya Congo elengi ya Congo nyonso eza kuna et pas ya Maman Nabiso boutique Nina exotique na Arpajon 91 na département ya Essonne na région parisienne. Na kosuka awa bandeko na ngai vraiment merci na bino surtout au Bolandagi Soleil Poto, maître Alain Lyon na Sanois 95 na Bossaniote et Frédéric Ntsumbu vient na Jean Badra et vient na Tom Ski na Kazi. En tout cas bambote bisika bozali nzambe alola apambola bino mama tata mwasi ya bana mama mami Charlotte Ntilu oya Dreux ba bisou ebele chéri Paul na mère Beau na Chartres 28 ba bisou na bino pasteur Gilles Beau Dibonza na Caroline du Nord bambote me yangwana ya Guibert Dibanza le monument ya Caroline du Nord motema ya mama Geneviève Dibanza Gou et Rosie Dibanza oyo ya Chico Kanyeba na grand pays États-Unis d'Amérique mon vieux José Enzo na New York City et na Pesi Alvino na Bundes bambote ebele sans oublier mon ami mon frère famille Master ya Master na ye a Oyebi Dijano Mfitu les justiciers na kati ya Colonne. Sans oublier Samouraï Manzao, l'italien, le grand sapeur et président. Bienvenue Bianco. Na Léman 72, en tout cas, Bambote Bisika Bozali, Blaise Saye, Solano Yapoto, Yeyo. Jerry Lubaki, na Maman Louise Oyo, ya Bruxelles, ba bisous, Ebele, Bambote Ebele, Rifem Makiona, les docteurs, en tout cas, on est ensemble. Photo fidèle Bilili, de retour, reportage, filmage, ma cérémonie, mariage, ma deuil, matanga, ma anniversaire, ma baptême, Onusio Lingi, Benga Soleil Poto na kopesa numéro ya photo fidèle Bilili, reportage. Voilà. En tout cas, na soukia wa merci na bino surtout au Bolandagi Soleil Poto, vraiment maman Ichindo Maman Marie-Louise Oyo ya Amiens na 80 kuna na la Somme et selangai papa Guilin na kin bambote ebele et surtout en tout cas merci na nyonso nzambe alola apambola tokomi na prochaine émission. Ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne, Papa Soldat ya Poto.